ba comportement mususu ya bandeko na biso ya basi o tozomona lelo na internet ezali ba comportement bazalaka nango depuis kala. Internet eye kaka nde kobimisa véritable comportement na biso. Ba mama na biso ba mela ba chafuante, ba mama na biso babaka ba cube magité, ba mama na biso j'aurais appris bazobaka me ba makasu babaka ba makasu te, ba mondongo te. Oyo ba komo lakisa bandeko na biso basi comment okomisa mabele minene soki eza minene te, comment okomisa ba fesse minene soki eza minene te, et c'est maintenant au vu et au su de tous. Ndeko mwasi yebisa ngai vraiment yebisa ngai comment okoma tina niveau ya kobaka likasu, niveau ya kobaka likasu, niveau ya kobaka likasu. Mbote bandeko balandi ya SK Télévision, Espérons Kasongo officiel. Bandeko bolingara tonto Espérons Kasongo mwana maele. Bandeko botalaka ba émission na biso nyonso, botalaka ba vidéo oyo to proposera bino nzamba mona bino pambola bino. Boyebi ke na lingaka bino mingi, je vous aime énormément. Surtout bandeko boko tala biso libanda ya mboka nzamba mona bino pambola bino na lingaka bino trop. Bozali tellement ebelé, je crois que na repé ça peut bambote d'une manière particulière na bao balinga ngai. Mais puis après nene tolobaki to décidaki avec mon réalisateur Jacques Kanangila tolobaki to me rappelle au solo la rana bandeko kotala makambo ezali koleka kopé ça peut makanisi na biso. C'est vrai qu'il y a déjà certaines émissions que nous réalisons oyo tomona bandeko na biso mosusu pe ba partagera déjà tolobi malamu mingi zamba pambola bino, mais biso tolingaka mingi ko réfléchir ensemble na bino bato botala ka biso ou bo intervenir pe via ba commentaire na bino bona ko pesa makalisi na bino. Alors lelo na rozwa biso temps mingi te, je crois je vais parler pendant 10 ou 15 minutes ndenge makanisi ko tinda pe ndenge molimo ko kamba. Alors lelo ngé to betana mo masolo muke na makambo nyonso ezoleka na oyo etali ndenge bilenge ba ko évoluer lelo. À l'époque, on comprend madame Nazolo, mais je vais faire d'abord une suite na récapituler moi muke. À l'époque, il y a ba maman na biso tant ba papa na biso ba ndeko bala bango ba vanda na ba mabala ba temps ebelé. C'est vrai que bazwaka moi ba problème pour ya bolingo, la problème bolingo pas à l'époque ezangaka na ngote mais ba parents na biso balaki na ba manière na bango o ba bana ko gérer ba problème na bango. Ezali po mona na papa pe abota libanda mais etikala osala ba scandale tenenge ba scandale ezo sala malelo. Mais qu'est-ce que je vais dire exactement? Ba maman na biso tant ba papa na biso ba balaka bango ba balaka naturel. Hein? Ba balaka naturel. Bon, je ne sais pas, peut-être tout le soir, tonton Espérant, tu peux dire ça, mais à l'époque, médecine, les ala qui nous évolué, évolué. Ok, quand cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Nous avons vu nos mères, balaka, à l'époque, make-up n'a limité que zalaka. Make-up à la raté, rouge à lèvres, faux de teint, brillant, nous sommes à la raté. Et maman, boti biso, kolisi biso, zalaka, tout naturel. Mais lelo et comme ça la biso moi pasi na moi Sony na avènement ya internet oyo avènement ya ba différents réseaux sociaux. Je crois na betaki masolo na mais na angle mususu na mikolo mileki entre autres Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, Instagram. Nous avons déploré ici, il y a un sabat na lobby, ba comportement mususu ya bandeko na biso ya basi o tozomona lelo na internet
ezali ba comportement bazalaka nango depuis kala. Parce que internet eye kaka nde kobimisa véritable comportement na biso. Tozalaki na biso déjà mbengwana. Nous nous comportions ainsi depuis longtemps. Mais le kola tozalaki na emate tuna eloko ekoki kosunga biso te to lakisa ba vrai bizaleli na biso yango wana. Donc l'environnement d'où on évoluait, environnement on a permettant ki biso te. Tala lelo on comprendre pourquoi le moment na biso babalaki naturel. Ba maman na biso ba mela ba chafuante, ba maman na biso babaka ba cube magité. Ba maman na biso j'aurais appris bazobaka me ba makasu, babaka ba makasu te. Ba mondongo te. Mais tala lelo yo, qu'est-ce qui se passe? Lelo oyo tokomi na ba influenceuse, ba coach, ba nani et belé na ba réseaux sociaux oyo ba komi ko lakisa bandeko na biso ya basi comment transformer leur corps. Oyo ba komi lakisa bandeko na biso ya basi comment okomisa mabele minene, soki eza minene te. Comment on commence à faire ce minene, ce qui est minene était, et c'est maintenant au vu et au su de tous. Et les autres monde comment est-ce que toutes ces différentes pratiques et comme même la bande qu'on a vu soit bassi, bah conséquence. Je ne suis venu condamner personne, mais je suis venu juste t'interpeller. Je ne suis pas venu te prêcher, mais je suis venu te dire que nous autres on a ezali sacré. Ça doit rester ainsi parce que le Seigneur sait pourquoi a créé Nengewana. J'ai été choqué, j'ai suivi sur TikTok. Namoni maman ya mukolo. Maman ya mukolo. Maman, je crois, elle a plus de 50 ans. Ce qui je pense à Balaki, Bananaye, Basi Bapesi Bakoko. Mais namoni maman là, là banzete beli Nicolas, mais ça. Et puis, abonnez-vous massivement. Alors, ça va pas banzete, nini ba ko baka banzete wana na banzoto na bango basi, nini ba ko tout ba makasa moko ba pakola na ba fessier. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et lolo tala nini bandeko na biso basi chaque kananga ba mo bofuka. Au moins maintenant moi na mwasi azalaki kitoko. Taille ya bien. Maintenant, lobby, qu'est-ce que vous tourné? Vous êtes complexé, pourquoi? Pourquoi vous êtes décomplexé? Yaya, je vais te dire une chose. La Bible dit, lorsque Dieu voulait à ce qu'on puisse créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que moi, c'est la chose pour problème. Ndeko mwasi omoni ndenge nzamba kela yo wana ozali créé à l'image parfaite de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nzambe nda kela yo soko za mukuse c'est nzamba mukuse soko za ba fessier ya mukie c'est que nzambe pesa mukie soko za mulai nzambe mutakela mulai c'est que nzambe pas za mulai soko za munene nzambe pas za munene soko za mukie nzambe za mukie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. Donc on veut représenter nzambe au moins nengo za santé na yo taille na yo couleur na yo ndenge nzamba za pour alobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que il t'a créé à son image. Ndeko mwasi, est-ce que Bible biloko bosala ka on est blasphème? Oui, c'est blasphème. Ozo tout kanzambe, au tout qui est. Ça veut dire vous êtes en train de dire à Dieu, nzambe okelanga na ba défaut. Il ne fallait pas okelanga boy. Fallait qu'il okelanga inde boy. Moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tolingi ko copier nyonso? Et le mal ya biso africain, précisément bas congolais et purement les quinois. Lorsque nous copions toujours mal.
na batongo tozo copier soki mindele soki banani bango moko apparemment basala mamone ki biso te ndeko mwasi yebisa ngai vraiment yebisa ngai kongo boko matina niveau ya kobaka likasu est-ce que on t'a dit eloko likasu kosala nzoto na yo nyonso la pour la nini parce que olobi osala besoin oya munene ndeko na ngai ndeko na nga bamusu bayaka munene na kolia bamusu mpe nango sante na bango akoya ne munene te pourquoi olingi otransforme nzoto na yo ekende libanda na ndenge nzambe asala yango regardez ce que les femmes font aujourd'hui yango ozomona bandeko na nga basi bazobelabela bamaladi mosusu ezala bakombo te bamaladi moko bizarre mpona nini nzoto ekoti biloko tellement ebele et surtout bandeko avec les produits ya batradi praticiens qui n'ont pas de dose nalobi teke basalisaka bien te mais lorsque vous utilisez certains produits on azomona bamama mikolo et puis lelo ekomi nango lokola biso na mboka yango internet yango ezaka nango non contrôlé et aujourd'hui c'est partout mwana mwasi olingi mabele ko maminene pakola pondo musaka batia na mbisa kokauka et mwana mwasi olingi soki ba lèvre ekoma minene c'est très compliqué et nos jeunes sœurs elles sont tellement complexées elles se laissent faire et puis après lorsque les conséquences et kokoma yom to souffrir c'est vrai mais la famille va souffrir plus parce que la famille engagera les dépenses pour que yo santé soit ezonga bien et lelo eza na bato ba perdre vie eza na bandeko basi ba perdre vie na zotuna ba mama la biso ko balaka naturel wana est-ce que mibali ba monaka bango te ndeko mwasi est-ce que pour mobali amona yo il faut que ovimbisa tolo to ovimbisa sima nana ebiso ki mibali nyonso balingaka baso bavimbisa batima il y a des hommes au balingaka basi nzoto mikie il y a des hommes balingaka basi nzoto minene il y a des hommes balingaka basi mikuse il y a des hommes balingaka basi milai ça veut dire que yo soko za nzungu mufinuku na yo oya yo moko ekomonanaka ce n'est pas en transformant le corps. Bon, depuis on vit ici nzoto wana, depuis on commissi ma belle minene, on commissi na ba fesse minene, yebi sanai. O komi moi c'est gouverneur. Tota musu ba zuyo rapport ba sangana yo, après ba zongisa yo. Je sais que certaines personnes qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, bah on va longa tonton espérant qu'est-ce qu'il est en train de raconter. On va bien le mingi tena que nous chiter, na pe saka conseil. Aujourd'hui sous biloko na utikoyoka awa soki BBL soki Jacques soki ba opération soki ba chimio ba chimio soki ninyo ba transformation ya corps ya kovimbisa soki mabele ya kovimbisa nini bandeko omoni kotala canal plus kotala i ekobomisa bino bango moko même mindele tango basalaka ba nini ba opération wana ezalaka toujours na ba conséquences bango moko ba na mbongo parce que ces opérations là coûtent beaucoup d'argent. Pourquoi nous voulons tout ramener chez nous? Pourquoi nous voulons tout ramener? D'abord, ce que nous devons savoir, on n'a pas le même climat, on n'a pas le même saison. Pourquoi aller faire des opérations très fortes comme ça? Parce que je ne voulais pas entrer dans le sujet. Tout le monde et bomi bandeko mususu sur auto officiel bakufi na biloko wana et mon moto yokate bakufi combien nous abana mikie pourquoi aller faire ce genre d'opération pour les sanzoto nzamba sala nzoto kitoko femme africaine femme congolaise femme quinoise oza kitoko moi forme non nzamba peso la bien. Oh, mon coucher, c'est Dieu qui t'a donné cette forme-là.
pourquoi vous avez un corps étranger dans le nzoto na yo ou ils ont détruit yo moko? Qui t'a dit que tous les hommes aiment ce que tu fais? Bon, de toutes les façons, même si tu te est-ce que vous aimez bien l'union? Tu le fais pourquoi? Regarde-toi bien. Tu es très belle. Tu es très jolie. Eh, Yaya, Nicolo, moi, je suis ma belle. Ça, c'est quel raisonnement? Ça, c'est quel raisonnement? Qui t'a dit que mon bali, ma belle minene? Toi, qui t'a dit que mon bali, ma fessée minene? Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Nous avons même le cas des morts d'hommes. Je pense que Zambassa la biso grâce. Zambassa la biso grâce. Le rôle à frère Zala ngo susute kala ezala pas montant ça la pratique yo. Faut que le lukongo akoluka. Mais le ba tsheli biso na téléphone na réseaux sociaux. Yango somona basi mingi ba otamona nzela baza ba fausse. Baza normal te. Omoni munene avimba mais mu pepe. Ba tout bien mu pepe baza normal yete. Je pense que ce n'est pas important. Il y a aussi la pratique. Donc moi si, il y a la conséquence. Et puis vous avez mon thème, hein? Monsieur Snokelobi, n'a vendu na libala na ngai so 14 ans ngo na baka ka makasu. Ah! Maman. Maman. Obanga makasu po comme ça kuna bololo. Ya moni olambisa la bière likolo. Pour na pas ba makasu ngo ba la bière. Ozara so baki likaso olambisi bière likolo ben ngeni. Et voilà les conseils que tu donnes. Normalement, on va acheter na yo. Namoni mususu ba banzete mo ba binene. Omoni banzeto mama soko tuti kaka. O tuti banzeto o bakengo na liboso baki pe na sima okomona. Ozonga la mona 12 ans. Alors la mona 12 ans neni ni aza na 40 ans. Aza na 30 ans. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Monsieur Snow, les autres, nani yaya, ce qu'on dit, aux hommes, au Kangama, faut pas la pipi la mique. Il y a une pipi à mique soit. Il y a une pipi à mique soit. On dit, non, il n'y a pas la pipi la mique. Jacques Anangela, je crois qu'on a débordé minutes, on a 15 minutes, parce que Bilo commence à la passer. Ndeko moi si tikala naturel. Zalande nzamba sala yo e golongolo loko te e bakiselo te ko tuka nzambe te. Ezali blasphème. Nzambe na lobi nenga saleli obongo koki bongo. Tu ne peux pas venir t'ajouter. Matela nzoto zala propre, zala kitoko, chanzoto na yo na ndenge sengeli. Vraiment to banga nzambe. Merci mingi na sona bino mukie ndenge wana. To beta moi masolo ngo ndenge zalaka. Et je crois que Malembe on va commencer à revenir pour to solana bino na ndenge oyo et sengeli. Merci beaucoup na Maman Divine depuis Paris. Oyo atala biso pe mingi a partager ba émission na biso nzamba pambola yo. Merci beaucoup à mon réalisateur Jacques Kanangila, hein, l'homme le très intelligent et le mieux placé pour que ça la bino bolamu. Continuez à s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso Espérant Kasongo officiel SKTV, hein, au s'abonner, au cliquer sur le bouton de notification pour aux angara vidéo Nabiso te à chaque fois tous ali ko chelabino ma vidéo yasika. Je vous aime énormément. Moi c'est ton Espérant Kasongo moi la maïli. Allez, que Dieu vous bénisse. Tukutani mbalasima.